Mbote mbote bandeko nanga nakati na nkolo. Nako prêcher liloba moko awa comme d'habitude muke français muke lingala. Alors thème nango zanini, thème ezali le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Ezali mabele te moto ebotaka bapasi pe minyokoli. Bandeko 80% to 85% ya maladie spirituelle ya moto to maladie physique na ye moto ye moko aye bakapa euti. Yango moni Bible na biso na Job 5:6 le malheur ne sort pas de la poussière et tout malheur a une cause. Siko tango bani ko bela tango bani mona pasi na français ba benga yango ba conséquences. Ozo monolali bambwa balandaka yo ba lion okotaka na bazamba onanjaka na basa ya mai okoma sirène des eaux bas esprits des eaux na kati ya nzoto na yo okoma kobela pamba pamba ba maladie moko ya grave ya misu insuffisance rénale mari de nuit femme de nuit. Bandeko soko fandi réfléchir okoyeba banzela nini yo banako tambola po lelo nzoto na yo ekoma ndengo wana. Yango na bandeko na babolingo soko kutani na mosali na Nzambe oyo babengi mosali na Nzambe mais ekozala difficile pona yo po kutana na vrai mosali na Nzambe parce que Satan a sopa ba faux serviteur de Dieu et belé a sopa ba faux pasteur et belé na banzi bomonaka ba mususu na YouTube na réseaux sociaux ba prêchaka bino amour te na délivrance ba prêchaka bino kaka bima na église wana bazama miyibi kolanda bango te tout ça parce que faute pe ya bango te bango batindi bango basala musana bango oyo ya satana faute eza ya yonde mutozolanda bango parce que yo olingi loba te olingi pe vérité te. Alors bandeko na ngai okolala ozomona o se retrouve souvent na Kinshasa mais yo koma na poto kala mais mimona kaka ozala Kinshasa na ba feti oza kolamba ozo kombola bandaku e suka nango yo komona na nzoto na yo ba bete tambola ka yo na kati ya nzoto ba bete one silaka te et puis ba bete one zaka méchant et kotaka na nzoto partout na nzoto ya mutu e ko senga yo délivrance de konangaye mais ba délivrance e belé nga na yo kaka o to solo na pasteur après abondeli ponanga on est la délivrance te on a l'opinion sur pas pasteur après abondeli ponanga et ça ba délivrance te wana o to zaki na église bat ba tourenga ba ndo bondela ponanga mais maintenant ba ndoki pe bazo bondela pona yo ndoki ko bondela pona yo boyo bika o kenda pa ya nganga o yebite o tikani ni pa ya nganga o memani na ndaku na yo o kenda pa ya nganga o mema foto bana o yebite o tikani ni ya bana pa ya nganga pe o memi nini pa ya nganga o mona bana o babane ko se retrouver na ba femme de nuit na ba mari de nuit ba nyoka na ndako invisible nzoka nde yo moto kenda ko luka makambo na yo o ramena ngoti na ndako. Yango na moni Bible lobi les malheurs ne sortent pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Ezali mabele te soki moke te moto ebotaka bapasi pe minyokoli. C'est pour ça que le biso kutana vrai mosala nzambe ayi mosala yango kobombele likambo moko te. Yebisa tout
Pourtant, ça y est, ni ne sala. Parce qu'on ne peut pas te traiter, on ne peut pas te délivrer, on délivrer sans passer par Kirdam et Zalakate. À moins que vous soyez en train de mais au moins, les satanistes vont dire ah, Kirdam, et ça, Yabandoki, Kirdam, et Zalakate. Neko, Kirdam, et Zalamoloni, Kirdam, et Zalamodiagnostic. N'est-ce pas auquel hôpital? Bakotuna yo. Est-ce que la famille n'a bino? Yo sont allergique. Na eloko bo est-ce que la famille n'a bino? Bato abela tuberculose ba ali. Est-ce que bato ba bino? Yangwana benga diagnostic ndenge biso ba docteur spirituel to tunaka. Na ko tuna yo utapa yanganga. Mais so utapa yanganga. Bible le bini, Bible ça ko interdire ko kini pa yanganga. Pona ni ça ko interdire ko kini pa yanganga. Biloko ya mabeza na kata nzoto na yo. Yo so kino lukina pas solution pa yanganga. Mais dans Marc 3, 23, et le binini, est-ce que Satan peut-il chasser Satan? Biloko za enda kuna yanzoto na yo ya Satan. Yo quelque chose pas servir à Satan. Donc bango na bango akobengana bango ndere. La Bible ndeko nga. Jésus-Christ a dit celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Alors il faut deviner maintenant les conséquences. Ok, kala et ça il sous 30 ans. Oh, mais Satan même 30 ans, même 50 ans, même 100 ans. Et on bima après. Et quand on bima après, on y a un problème té. Mais tant que c'est déclassé, on doit comprendre té. Ok, n'a pas banganga. Obima na mi bala ndenge nini, ba sorcier na ba sataniste. Obima na ba ndenge nini, ba sorcier na ba sataniste. Yo yebité. Batika biloko na kati ya nzoto. Batika biloko na kati ya nzoto. Le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Tango yo kepa nganga, pa yo kepa ndoki. Yo zano mona na nzambe a sepeli alobi nazui o na kotika biloko na ngai. Yango na bandeko na ngai. Bible zolo bana biso. Na Galatie 6:7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Dès qu'on a, on ne se moque pas de Dieu, c'est une interdiction divine. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bomiko sate, moto atiola kanzambe, asuka kamabe. Nyonso oyo osalaka, yango wana pe moto ezongelaka ye. Oyo wana zolo babino bandeko Bible ngate Galates 6:7. De toutes les façons nga makamutuna lobaka kaka na kati ya Bible. Ya Bible était na kota ngote. Mes chers frères et sœurs, il faut que que la sémence c'est la multiplication. Ce qu'un homme aura semé, la sémence c'est la multiplication. Ya ono mona kasoko lo ninguba moko imadize. Alors, la récolte sera abondante. Yano monaka, ba pasi na minyoko litango yaka. Au monoko mobela, tension, les yeux, insuffisance rénale, ba mari de nuit, ba femme de nuit. Les deux, on a le deux moko, mais même s'ils disent, ndenge wana pe na santé na yo. Ole yela yo maladie moko, e baniko yela yo. Ba tension, ba estomac, ba nini, ndeko foko na Bible. La récolte sera abondante. Tango yolo ni desu moko, ekobota 10. Bo soko nona ki 10, ekobota combien? Ebele. Ndengo wana pe. Tango zo sepisa nzoto na yo, na mabe mingi, mutazo pekisa yo réalité parce que ça fait partie de tes droits, de tes désirs. Alors tango yo pour récolter ango, qu'on sa faute pas m'touté. Yango monaka ba délivrer yo. Mais délivrance ezoko oumela. Nzambe aza précédé. Azo tikilo temps, l'em sous 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a délivrance. Parce que tant que yozo sala ba makambo wana, tu as pris ton temps, muta pekisa kyote. Tu as pris ton temps. OK na otiki, OK na otiki, OK na luka yo ko tiki, sala ba otiki. Et c'est ça. Ndeko,
na ba église eza rare bateya bino mateya oyo koluka changer yo balinga koteya bino oyo ekosepelisa yo mais pas na ngai ezali na koteya yo oyo yo olingi te oyo esepelisa yo te na koteya yo oyo eza na kati ya bible po échanger yo soki otangi na Matthieu 4 non 7 24 à 27 ezoloba nyonso c'est pour cela mes chers frères et sœurs, toute délivrance commence par la confession de péché et la renonciation définitive aux pratiques. Délivrance, moko bako sala yo te soko leki na confession te. Donc, au coup de la nzambe te. Délivrance, il faut eleka na confession de péché. Est-ce que moto yo oko confesser pa na ye? Ayebi yango d'abord. Bon, mona batu musuko landaka na nini na YouTube. Onga zo ba yebi yango te. Ate ya kaka nini? Oh, bandoki ba olomide. Oh, lobi ayelimino oh wawera. Lobi mais il se déclare être musala nzambe. Mais yo pende konanga. Pourquoi bazo mona yo zoba kokumisa mutu azali musala nzambe te? Parce que soza ni loba. Mutu soka bandika kote ya oyebi déjà que oza musala nzambe. Oza musala nzambe te. Soki oyebi li loba. Parce que comment mutu oyebi na makama nzambe ayeli bino na makama nzambe mais na bakoma bolomide. Na bakoma bawera. Makama nzambe za ndeko na te? Qu'est-ce que les noms de wera et de consorts viennent faire dans la prédication évangile? Exacté. Ndeko na ngai sokola ndanga fo sepelaka pona ko ramener toujours na Bible le bien na 2 Corinthiens 13:5 2 Corinthiens 13:5 Bible le biboy examinez-vous vous-même bomitalaka binomoko omitalaka nanu yomoko. Au lieu d'incriminer les sorciers, au lieu de faire sa faute par les sorciers, au mitala nani yomoko, na likana banzela nini, na kenda na banani, na sala nini, ma be nini. Mais pourquoi tu vas endosser cette responsabilité au pasteur Jacques Dinabanza? Mais yeba yango, lokuta mususu mona na visiblement. Mais ngaso zoko sanga, na boyebi sote ko singa. Mais na yebi ke délivrer se uzala ngote. So zoko sanga. Mais il n'y a pas de délivrance et aussi malamote. Parce que le côté zanakati. Bible me le dit on est zangaté. Dans Psaume 66, 18, il le dit clairement. Ce que vous avez là, et que vous avez péché, prière ne vous a rejeté. Prière n'a pas et c'est abomination. Vous avez là. Ouais, non, le banc comme ça, on a tiré entre parenthèses. Voilà. Total, pourquoi vous souffrez les sous? On a lobby, oh, ils allaient que ils aient yomoko, 80%. Mais 20% ils ont nini. Otangi, na nombre 14, 18 D. Balobi, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants de la 3e génération jusqu'à la 4e génération. Na pesaka bango etumbu na bana na bango bakoko na bango pe bana ya bakoko na bango. Ndeko kebaka na marche na yo na mokili oyo. Talaka ndenge yo zotambolaka. Oza na poto onyokola papa ya bana na yo. Lobi makambo oyo onyokola papa ya bana na yo. Babandi ko sala ngosiko mwana mobali. Okomi ko lela lela. Mais ozo lela lela pourquoi? Zonga na nosima omitala. Oyo yo sala pa ya mwasi na yo. Ekomi ko zongela bana na yo ya basi. Ndeko na ngai na mokili oyo ase salaka bolamu. Salaka bolamu. Tanga na nombre 14, 18D.
Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. L'iniquité, c'est la méchanceté. Yangwana moni na famille o bandoki baza belé. Ba famille wana bana bango ba progressaka te. Ba futaka. Même soko moni ndoki wana a couvrir bana ye, a bebisa baninga, po bana ye bazala bien, mais souka na yango et peut-être sauter bango et que le kanga génération mususu. C'est ça la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, Nabandi Tolandi. Ozomuna pasi, pour ba parana yo basalaka mabe. Mais yo sikoyo oyebi ngo briser bali wana te. Po oyeba ndenge ko briser bali wana fuku tona musala nzambe ya solo. Po ko lakisho ke ba briser ngo ba briser ngo ba briser ngo boy. Ba prière musu yo sala wana ezana ngo pona ko briser te. Ba prière musu sala wana neti batu mususu bakanisaka ke adoration za prière. Voilà. Adoration za prière te. Batu musu bakasaka supplication et sa prière. Mais natangi sa mwana mwana mbaki ya lobby na mama na ye. Natangi sa mabota na Philippiens 4:6. Tant que na Philippiens 4:6 et séparer peut-être prière et supplication. Donc et faire comprendre que prière est zéro comme sous, supplication peut est zéro comme sous. Mais pour mosala nzambe bien amana expliquer biloko wana, il faut que mosala nzambe o sala pe école biblique. Nenge ba disciple à Jésus-Christ basala école biblique, pas Jésus. Ils étaient enseignés. Alors les gens passer les bébés bazobima, azana enseigné. Donc tant que solo banayo ya wanga na lobaga sona lobi noki oza mosala nzambe te ndimina ngambala moko ko tshate mete. Parce que la moni tango à lobby na yebi ke zakande ngona te na yebi zake il n'a pas été choisi. Mais yo sozo finganga pour na kindoki na yo peut-être ozoka soni ndenga na zo moni sa bana nzambe clair, ça te regarde. Quelles que soient les conditions, moi je vais prêcher la parole de Dieu, la vérité. Alors, bandeko, Mususu, et yaka, même moi, on appelle ça liens héréditaires. N'a pas liens héréditaires, on va bengi consécration. Oh, on n'a pas ces oeils là, yo, bah ça nous coûte une consécration. Mais oh, c'est que toujours le bas, les liens héréditaires, consécration, tu peux exemple 1 Samuel 1, au Tangina nous a 1-2, 1 Samuel 1, chapitre 1, au Tangina verset 1-2, après au Tangina 11. Ce qu'on dit pour Tangina on gagne 11. Histoire, il y a Penina, na maman ya Anne, na Anne, maman ya Samuel. Penina banako bota mais Anne banako bota te. Alors boyo kasiko awa na 11 nenge Anne azakolela pa nzambe. Dans 1 Samuel 1:11. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Bandeko, est-ce que vous voyez consécration? Si tu donnes à ta servante, un enfant mâle, il a précisé, hein? Quand tu pries, il faut que tu précises. Quand tu te présentes dans une boulangerie, tu ne prends pas n'importe quoi. Tu précises, je veux une baguette, ou un croissant, ou un pain. C'est comme ça que toi aussi, moi, il faut qu'on précise. Yo senga mobali parce que balate. Nzambe tinu mobali mkouse. Vrai mkouse. Ah yete. Mais toi tu n'as pas précisé dans tes prières. Yo précisé kité. Lukola mobali on a mkouse penda. Ye pezaka mobali ali batini lo ye. Parce que na prière na yo précisé na yote. Bomoni nazo précisé. Abi si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Pesanga mwana mobali. Bongo nako pesa ye epai na yo libela po asalelaka yo. Ndeko, kaka na 1 Samuel chapitre 1, otangi na verset 8, boyoka nini balobi. Je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel.
bomoi na yo mobimba akozala bomoi na ye mobimba akozala na maboko na yo Yahweh. Ndekonanga, Satan c'était imitateur. Satan ne vante rien. Satan a co-imité au Nzamba lobby et puis il y a tiamu na ndinga mabe. Yangono monaka na libota na yo bazwa yo batia na consécration à Satan. Ba déclarer que à cause de pas na yo vi na ye mobimba. Yangono monaka na bakisa sa leto okola banzembo ezo betama ba famille bazengo mona. Omuna mutu passe si la kate. Akobala akobota te. Akobala libale kufi. Akobala mobale kufi. Eza ba signe nyonso wana ya consécration na kati ya famille bandoki. Consécration batu basala ka yango bandoki. Tant musu yo moko posana kindoki, ali basolo pe consécration kuna. Tant musu posana kindoki te, mais basolo consécration kuna. Et souvent batu basana kindoki te ba on to ba victime. Si vous avez vu, vous passez na passi. Beaucoup de gens qui ont bazu baninga yo bazu yote. Okobala boy kokobala wala batini yo ndoki. Okende boy ça ne va pas. Na libota la bino, tant musu bakamata batu musu bapesa ba kindoki. Yo siko bapesa kindoki te. Alors on bati ko ndenge wana batia yo na consécration pa Satana. Siko za mwasi ba pesi yo mari de nuit. Ba ko tiko ndenge wana te, fo bota bana ba mamba, o bota bana oyo ba démon, o ba mona na kate. Soko za mwasi ba pesi mari de nuit parce que Satan kotika yo to vivre yo moko. Satan akotika yo te o vivre yo moko. Il faut appeler son mari de nuit ou bien il faut appeler yo femme de nuit. Baza organiser. Bazo pesa yo na nenga mawate. Bazo pesa yo na nenga nko. Yango monaka basi mususu bako oleta batalonte. Parce que mari de nuit a botsele mso 35 bana na butu. Alors soit ta batalon zo monaka ke azo kendela ndinga malamu te. Mais moi yo yebeza te po asaka batu rebele na maternité na butu. Ndeko nanga. Soko za ndokite. Oza pe na bonzambe vraiment te. Bandoki ba osaka na ndinga balingi. Bako sakana yo ozo lela bango bazo sepela. Alors, qu'est-ce que signifie consécration? L'église n'est pas consacrée à Nzambe. Mettre à part pour le service de Dieu. Allez, Satan, c'était imitateur, il parle bien, mettre à part pour mon service. Talent de Kodangai. Bazoyo, Bachayo na prison de la sorcellerie familiale, aux na prison kuna, au moins, nous avons bimagayo, au tokapa pamba, au moins, on lungue pamba, parce que vous avez prison, yo ye bagate. Aux hommes na kaya nyoso. Ok, il y a des gens qui sont océan, aux socola, tout ça, aux hommes normal. Délivrance na yo et qu'on soit temps et avec beaucoup de sacrifices. Parce que tant qu'on a déjà consacré aux a service à Satan, il y a un moment tant qu'on va délivrer yo comme un mouton koufi. Au moins, les maman koufi, taton koufi, oncle koufi, mouton, la famille va koufa. Pour briser ma lien wana, Satan a sakanakate. Tant que vous brisez les liens, par contre, nous avons mais pourquoi vous tirez qu'il y a que nous coûtons pasteur d'Inabanza, par exemple? Ah, c'est quoi ton zoyo? C'est ça. Il y a un an de Konanga, Kebaka, tant que vous avez bota bana, que ça n'a pas n'importe quoi. Tant que vous avez bota bana, que ça n'a pas n'importe quoi. Pour retirer la richesse, il y a ma baie. Baba souffrir pour ma bé oyo sala mais Bible lobby et ko kende tina ba 4e génération na ba koko lolo tala zala mutamayele sinon to kena séjour de mort na roté à ce séjour de mort na lingala parce que na te yaki mona na français na roté à ngo sur na lingala na ko limbola ce que na osopeza ta malgré lundi sur les trop occupé sur les atta na osaba misusu. Alors, bandeko, numéro nanga na banzi bozo na yango 06 51 03 92 89 06 51 03 92 89.
bandeko nzamba pambola bino na bandi thème yango vous comprendre yango le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Job 5:6. Ba pasi oyo zomona eza conséquence mais faut que luka cause okoko traiter mutu te ce cause yebite pardon okoko traiter mutu te ce cause yebite yango no moni obligé ko likakir dam soko le kuna te lo mo salama te okoko bondela mutu kana te bo bandi mala moko en conservant ses péchés azana ba péché na yo bandi ba mo bondela pona ye ade ko yebi musala te bande ko nanga bana nzambe na banzi na pesi no ba verset oyo ekoki. Merci beaucoup. Au revoir. Bandeko non c'est la vidéo mususu lelo na sona mi balé lundi peut-être na cha mi balé voilà parce que y a ta mort moko na bana ko cha ba biloko te na tiki bino e komika kambala ya sima ndeko nanga soko zu vidéo oyo oza mwana na nzambe nasengi na yo opartage yango na kombo na Yesu oza mwana na nzambe nasengi na yo opartage yango na 10 personnes ndeko il faut koyebaka surtout na ba réseaux sociaux nani yo landaka soko landaka muto akotsa ko na péché to muto yo mateya teyaka eza na Bible te ozo commettre le péché de participation. Quelqu'un qui est averti, un homme averti a voté. Merci. Au revoir et au revoir.